Eindi bo s'abonner bo like na lisolo Congo to koloba bosolo e kosiko na bino to koloba sekele mitano oyo mobali akovandisa mwasi na ye to koloba sekele mitano ya mibali kovandisa basi na bango ya poto ya liboso ezali ndenge moko no ya ba mama bonzambe liboso. Parce que nzambe nde mutu apesaka moto motema kimie, nzambe nde mutu soki aza na kati ya masolo ya bolingo, na kati ya lisolo ya libala, yango nde kosala mwasi na yo ya poto avanda nye. Sekele ya mibale. Papa yo kanisaka tango pesaka mwasi no ba réponse, yo kanisa sepelaka nango. Pona bangaka yo to nini? Basi ya poto baza ndenge moko na basi ya Kongo te, esengeli monoko na yo bongisa. Esengeli maloba na yo bongisa. Ngande mutu na memo na poto. Ngande mutu na sala po na yo zala. Ngande mutu soko ngai te mbele yo zali wana maloba lolenge nini? Wana zanda maloba o mibali ya poto babimisaka. Na ko prouver yo. Ndeko na ngai yo za nzambe. Oza pe nzambe te, esengeli maloba no bongisa. Tu vois, moi j'ai ceci, moi je fais cela pour toi, pour ta famille. Ndeko vanda nye, bongisa maloba na yo. Maloba wana esalaka mwasi akima yo. Ya misato ezali nini? Ya misato ezali mbeto ya libala. Olingaka na pe bitumba, na bitumba pe kokaka te. Esengeli place wana soko po salaka mingi o dimine batango no ya misala po no bongisa mbetu na yo ya libala. Nata koloba na mibali esengelo bongisa ndako no mbetu no ya libala eza important parce que soko oza ko bongisa ngote mokolo mwasi avandisi Yesu te oyo ebisake maloba mabe oye lisusu kokaka te mbetu ya libala ovandisaka te yebaka mwasi wana. Aozolo mbali mususu na kobondela yo te na bondelo poni na koyebiso bosolo ndeko esengeli nano bonzambe evanda ya mibale kobongisa maloba ya misato kobongisa mbetu na libala parce que soko bonzambe ezali ata moko ezangi nyonso équilibre ekokota ya mine mobali mibali ya poto bakabaka te botika lukengu ya ngonde mwasi basi baza kokima bino. Oui, mwasi ayebi asalaka yo po salaka mayebi yo nde ozali papa ndako eloko nyonso koleka ifa yebisa yo papa eske na kosomba lipapa te yo kosomba kaka mapapa mikolo nyonso lembaka mapapa te oyo kuta eza kuna na lata te mokili esalemi kaka bongo sikoyo izine bakanga pona yo sombelaka mwasi lipapa moko ata sombisa l'essentiel oyebisa ye lobi peza mokolo papa namonaki ba plante moko kuna yo sombaka kaka plante mikolo nyonso lemso osombelaki ekuba plante akokuba ba mama ezalaka moins cher ekokubelo na motu oza kokwanza moto nyonso ba papa esengeli totika maboko makasi totika lukengu ekokimisela yo mwasi soko azwi ye asalaka yo po osalaka me azwi mobali moko boye asombelaka ye me akabelaka ye te okabi mwasi na yo te parce que soko bonzambe ezali te olobaka maloba mabe mbeto ya libala okokaka te okabaka pe te okovanda na mwasi wana te ndeko apo okoko explike biso mwasi na nga asali impédicité biso siko tosala nini biloko mine wana oza nango te yo olingi tosala nini asala na ye etali bino tokoloba bosolo ekosikola bino bokozwama te yanko mibali ya poto ifo bozwama te yanko sikoyo koexplike paster no asala nini ntango okendaka komela masango ki bilengi na yo paster azalaka wana botika biso tovanda nye ifo toyebisa mibali bosolo zala na nzambe yebaka kolobela mwasi na yo tosambeto ya libala ekabaka soko moko ezangi nzambe aza wana kointervenir sekela mitano
sekele ya mitano papa salelaka mpe mama ba surprise. Yo banda bopesa na bise na mariage banda wana soko pesi bise azaka mpona olakisa na bato nano pesi bise na yo moko te mwasi akoti boye mamo ye oniati bise nano ata mokolo moko te soko pesi bise eza kaka bato ifo bamona mpona bandima bino yango nde bolingo te. Nalobi biloko mitano oyo bapapa esengeli bavandisa oyo evandisaka basi ya poto na bandela ya liboso na bibo nzambe nzambe azala na kati na bino mibale ya mibale. Nalobi monoko bapapa tobongisa ondire kaka biso nte tozalaka na raison tobongisa mpe kote wana koyokaka mwasi ata moke soko mpe asali likambo koloba mpe na limemia etya bitumba te. Ya misato mbeto alibala yo mwasi yo mobali mobimba okomaka 12 overtime ba air supplémentaire okomaka yango 12 na suka ntango okenda mbeto alibala oyo namoni onire na lembi kaba mpe okabaka te kaba mpe okabaka te okoma lokola na basi ya Facebook parce que oyebi kuna okoka moke mbeto alibala Facebook basi ya Facebook babaka toujours français mais ba mama ya poto bosala angele basi wana mpe babalaka bango tokoloba bosolo ekosikola biso. Napesi mbota na les jeunes patrons d'Afrique du Sud napesi mami ebengo mama ba présidente donc biloko wana esalaka mobali avandisa mwasi na ye eza basekele bapapa boyebisa bamama te makambo nayebisi no me botyango nde na misala tokoloba bosolo ekosikola biso. Napesi mbote na fiso moni oya mwasi ya pembe napesi mbote na shala mama oya famille Batantu Jo oya Mika Paswa Bobby oya Niclette André Marc oya mami Chama et sans oublier Carlos Chikala na Finlande Scandinavie mobimba mobali Angel napesi ye mbote basekele mitano wana bapapa soko bosaleli yango bokotungisa bapaster te bokotungisa bavoisin te narasir libala na bino ekoumela awa na mboka ya poto wana eza kaka tango mosusu mena koloba bapapa oyo nalobi botyango na litoi bokanga basi kutu ya Congo auti Congo ena mwasi na ya compliqué bongo ya avandi na poto soko zangi bonzambe soko zangi makambo na yebisio niveau complication kozwa okolapa te donc mibali ya poto esengeli boyeba makambo na obeza très important na bandeli lisusu mutukuta auti na mwasi ne Congo compliqué ye aza ko compliqué bongo oyo bobalandi na poto okolela te esengeli koyeba kotya biloko mitano oyo na pesi wana na misala basekele mosusu bokolanda biso na lisolo ya Congo bosabone sur YouTube na biso mbangu parce que tokoloba bosolo ekosikola biso mpona lelo tosuki wana bayo